Bonjour fidèles internautes, bonjour, je vous aime tous. Ezali Wabino Sephora Kings. Il y a Tindika TV, Mikolo pour la retrouver ngai na Tindika TV pour s'abonner et c'est juste bot beta Tindika TV pour cause d'informations ezali précises, réelles na Tindika TV. Je vous aime tous. Tindika TV, number one. Mbote fidèle internaute ya site na biso ya Tindika télévision mbote na bino bisika no sezo mi bino ça dépend ROP bozali koyamba ba image na biso to basango na mboka na biso. Merci pour na kozala toujours wana pour na koyamba ka basango ya mboka na biso na kati ya Tindika télévision na ye lisusu koyela bino basango ya mboka na biso na mwana mboka la Black Diva la combattante ya mesana toujours kopesa bi ya nonama kambo ezali koleka to pe ba actualité ezali ya politique ya mboka na biso to komekamo kosala banalizo ezali awa sur le terrain na bossa nité ba boss nanga papi kelina rifin ki sombe bazami na ngambi Angleterre Benedict Mwanza pe na bossa nyote ali datango Jemima Kindwe Lopé depuis Angleterre donc depuis Manchester plutôt pe na bossa nyote fidèle internaute na kopesa mbote na la Black Diva mbote mona mboka la Black Diva mbote madame Sephora mbote na balandi ya Tindika TV mbote na bato nyonso oyo balandaka biso vraiment na yebi ke boza ebele talaka na saliso mikolo ebele na zoloba te bozo monaka ba information so ba pesa bino eza ya lokuta tellement bomesana kolanda la Black Diva parce que aza mwana mboka aza 100% congolaise bana bandundu kitoi ba village nyonso eza zinga ebengami ba 100% congolais na congolaise na pesi bino mbote eza oya bino la Black Diva. Oui, madame Sephora, nazoye bate bande konabiso ya katanga wana boluka kanini vraiment parce que obo sali bambule lekia wa bobando sala babilo konabino wana kimia ezalaki. Boye ba ke so boza ba 100% congolais jamais bokoya na mutungisi ya bongo et puis so boza vraiment bato boza na mitema baninga jamais bokoya na bongo. Bozo loba batika katanga ba pesa bino président na bino a diriger bino katanga e comme mboka mususu bo sala pays na bino quoi. Tozo yoka pasi pona bino parce que muto bozo luka zala wana a sali au moins 18 ans. Bozalaki na jamais bo proposa eloko wana. Comment soki bomoni kaka bazolinga Congo ekende liboso bino bobimaka pona kozongisa Congo sima. Eza na omba bilo moko terre terre bozo sala tant que bozo souffrir na bamboka. So ba pesio munduki ba pesio machette kendo kata baninga metala ba santé na bino tomoni bozana ba santé ya malonga te. Bozana ba santé mon côté la kisi eteke boza batu bouti na pouvoir eza bien te botika toza ba congolais botika katanga banda ba kelango eza ndenge eza wana eza te bobino moya kotungisa biso bosala ba biloko moko boye eza nango bien te pona mboka na biso et puis ezo sala bien te pona bino ndenge bozo sala makambo bozo sala wana koboma c'est rien tant que yoza soki pour moi je peux vous appeler seulement le villageois et le villageoise. Ceux qui ont mboka nini ozo ya po ya koboma ba pire ou bien ba 100% congolais eza bien te quand même bozo sala biso pasi makasi ndenge bakangi bino wana mukonzi na bino azalaki kuna bozalaki na ba Gedeon bozalaki na ba Intel et puis ça s'est passé ndenge c'est passé ki wana et sali bien te quand même il faut ko yeba eloko nini tozo luka na eloko nini tozo sala bobando luka 100% congolais à diriger yango lelo to komi omona ke boza batu moko boya malamu te boza ba 50% madame Sephora pour mutu penza zana posa mokonzi mboka oyo aza mwana mboka penza à diriger mboka na biso asala boya sala bo jamais akosala biloko bazo sala wana et notre chef de la majorité SCC on espère que le président actuel va continuer avec la construction avec la constitution dont le pays a besoin ou dont le président sortant Joseph Kabila ndenga bande ko construire mboka donc heureusement lo non yembi ke ata bobota mini ba mapasa je n'espère pas que boko sala biloko kaka ndenge moko non eloko lipasa mususu alinga te jamais eko kende nzela moko
bako pesa na ba idée mais bako sala biloko ndenge mon côté ndeko na ngai Josué so Zoé Kabila bako mwango komi okimaka siko vraiment Zoé Kabila pour la information na yo jamais makambo zoluka eko salema jamais président Félix Tshisekedi Antoine ne peut pas travailler le même comme notre président sortant Joseph Kabila a travaillé. Non. Comment tu souhaites un peu ça? Tant que Congolais se retrouver na makambo ebele au président sortant à sala na mokilio yo à sala na mboka oyo. Comment zoluka président azokota sika ayo sala le même bêtise? Ce n'est pas normal, ce n'est pas du tout normal, mon très cher ami. Et que Simbate, Kabila, ou bien tu sais que dia sala makambu, ou bien continuer ko sala makambu, oyo, Kabila zo sa, asala ki ou bien atika ki nanzela, non, mutu na mutu ayaka nanzela na ye, nani Mobutu akota nanzela na ye, le père akota na makambu na ye, l'autre Joseph akoye na makambu na ye, Félix azana makambu na ye. Wa bando vanda lobi azo raisonné un jour son a commis président nako salaka eloko oyo nako salaka eloko non continuité ya biloko ane ko zala te bakoko kana pete na misala c'est un peu ça madame Sephora na yebi ke na répondre balandio balinga kolanda la Black d'Ivoire boyo ka mutuna ya ndeko na biso zowe wana pona ngai trouble nga mutu jamais ata moi sina mobali na ndaku twaza déjà ndaku moko me bandima na raté madame Baboya na ramakasi comment kaka yo zoluka ke eko continuer bon non wano miko sezando to baba la Black d'Ivoire to moni Peter Dongo ya zali na président de la République mais après avoir coatisé na violence la constitution to kokozo mama luba par rapport na maman batnyoso wana je ne sais pas okosenga scope beaucoup na président o akizaki ye a violer constitution na yo me ndenge bolobaki nyonso wana papa ozokutana nae pona kolakisa ye kaka kaza incapable ou bien ndenge bobino na mitu na bino bokanisa kaza maele te tu oza mutu déjà oza na kana yo tu peux faire tout ce que toi tu peux faire de ton côté ata soué na ezate ata soutien président ezate parce que bon mesana ko sala bongo vous pouvez toujours continuer comme ça botika président ato sengi audience soki ayambi yo po azalaka papa mtema malamu ko yamba yo ko yoka yo mais o nyonso so lobi wana peuple se kangi bozana bateau déjà bosi bondimisi que le président a violé la constitution. C'est-à-dire, on s'en fout de ça, mutuna mutu, azwa o yazui. Et ça, le qualité ya oyo pesaki. O amonyangweza malamu azui, o amonyeza mabe atiki. Ozo lukasko président, pobo solo la, nini. Parce qu'il y a une crise, Aza va trouver solution à une crise, réelle, ce qui va coûter peut-être pour résoudre entre les deux pays. C'est quelle crise? Comme tu as toujours habitué à kolobaba crise na yo ou kolobaba problème na yo ndengo lobaka ngo tu peux le faire akoyo ke lango même na musika ndengo lo utaki ko accuser ka violer constitution okoloba ngo pe ka ndengo lobaka en public wana ezo senga ka bino mibale non ce qui bino mibale je n'espère pas que président soit yambi yo oui poza papa mtema malamu mais makanisho zo kende nango pembeni na ye nde biso to yebite quelle crise Oyo zotika kote ozalaka po ya ko informer président. Salangwata na lettre. Tu peux envoyer à quoi répondre que vis-à-vis Gabinomi Balé faut bon mon nana non. Boye baki bien que aza kosi hein. Ndenga aza wana bon mon naka ndenge bon mon naka te wana aza président na yo aza président na aza président ya Congolais nyonso. Aza président ya baye nyonso baza na kati ya koyoka ye oya zolo ba vraiment. S'il vous plaît. Boko aider biso ya koti que la biso na président na biso à travers bozo conseiller. Avec vos problèmes, bozo créer ba problème na binomoko, bozo chaka ba kal, ba crise wana bozo créer ngo binomoko. Maintenant là pour arranger le crise, il faut beaucoup tanana président Binomi Balé. Bonne chance à toi, so beaucoup tana bien, so beaucoup tana bien kaka mais au kosa la crise wana toyoka ngo tellement bon mesana ko salir rien, ne fait rien, n'arrive pas et boy wana. Tu peux aussi le faire seulement, toi si ton dimi ba bêtise wana nyonso. Tu peux le faire au lieu que beaucoup tanaka na Binomi Balé. C'est pas du tout normal. Tout le monde a qui moi ma photo est circulée dans les notes partout dans Twitter à Batou moi dans ma chaîne suspect circulée à Romona Daniel Safou na est kuna quand ma photo nous na ba rwandais si on peut dire il y a des gens bah besoin interpréter on va faire belé mais il y a des autres gens qui disent que azaki na mission de service aussi et si là qui continue d'ailleurs à kende kuna to koko zoma malo par rapport
Ma très chère amie balobaka na monoko ya mboka omoni kaka nyama oyo aza na kati ya ndako. Nyama oyo aza na kati ya ndako nde aliaka biloko eza kati ya ndako na bango. Soit aza na kati ya lideso ka ye wana nde aliaka eloko eza na kati ya lideso. Daniel Safa aza congolais. Lokola nga lokola yo. Mendenga aza wana yebake mutu nyonso oyo azokende mpona kosala peuple congolais mabe. Boyebake nzamba likolo ko permettre bino lisusu te. Nzambo ya likolo ko permettre bino lisusu te ata mokolo moko soki yo ke na mission de service. Mission de service ezala, mission oyo ezo ajouter un plus na peuple congolais. Soki ezo ya pona kosala moins, yebake ozolukela nde famille no mabe, olukela bana génération na yo mabe. C'est un peu ça. Soki ke ezana ndenga bien madame Sephora que Daniel Safa ke na mission de service. Ouais, a amené un plus na mboka na ngai, nazo pesa ye ba bonne chance. Mais ceux qui kaka na motema ya kolakisa ke il faut bango bazala, il faut bango basala boye, baluka peuple congolais nyoko makufa kaka bayeba ke ekosimba ka jamais tant que nzamba zali, à moins que nzamba akufa. Ceux qui akufite, biso na bino toyeba na kana Congo wa soza 100% congolais. La blague dit que tout le monde qui peut rentrer parlementaire et salamaki, malgré tout ce qui est malgré les actualités salement reliques. Mais comme on a rentré parlementaire des salamaki et puis na kozonga ya les sénateurs à vie, tout le monde qui moi accueille moi et salamaki vraiment ma case si le la moi président de la République Mtazali Kokota. Moi et ça fait moi HP tout gros. Oui madame, nazo mitungisa mingi pe merci na mutuna wana na mona ke chapaki na ngonga na moment o nazala ki impete mais nazo kokende ko yebisa lombango ba peuple congolais ndenge ka to mesana ko yebisa bino eza nango biloko ese katana mitu basi bakufa na bango mais bazo linga te ke ba peuple ba yeba ke batu bakufi nazo pesa nazo yoka pasi na madame Janine Mabund nazo yoka pasi na Ntambwe Mwambasi naza nani je ne sais pas, je ne sais même pas comment te qualifier encore parce que makambu bozo sala ceux qui mitu na bino vraiment mitu na bino ezo sala so bozo mona peuple congolais lokola batu vraiment okotika place na yo siège na yo vraiment otiki en place no kiti na yo ya bokonzi pona kokende ko yamba sénateur bozo yamba ye même akay ndenge bo yamba ka président de la République. Oui. Bazo pesa même honneur bapesa ka président de la République, c'est même honneur bapesi président sortant tozo benga sénateur à vie. Mais zanini bozo mona ba peuple congolais ndenge nini banyama. Madame Janine, toza banyama te vraiment yeba ke toza banyama te. Toyebi bino nyonso lolenge na bino ndandenge bozo fonctionner toyebi bino vraiment toza banyama te toyebi nyonso ata bino so bozo yela biso biloko moko bozo faire croire biso na biloko moko oyo peuple congolais sa timbeli kala yo boya mbela biso sénateur sortant vivant ceux qui nani oyo ndeko na biso Joseph Kabila bozo yamba ye vraiment botiki bakiti na bino monte ke bozo place na bino ezate parce que yo za likolo a président est-ce que yebi yango oza pour likolo penza ya nini sénateur sortant wana ozotika kiti na ye olie aya sala yo basali c'est toi qui pars madame eza nini na bino toza ba congolais to fongwami to bino banda facha zo pouvoir to peuple congolais nyonso abotami jour facha zo pouvoir c'est-à-dire buzo ba bêtise na bino nyonso wana tozo landela bino muke muke boyeba ke to kokoma ti côté bozo linga bokoma na biso na pesi bino merci mingi na misala na bino malamu bozo sala mais boyeba ke un jour ma pata eko senga banzela mais eko ndimela bino te parce que toza na bino kakao nani eza misala malamu te eza misala mabe madame comment yo batu bazana mukonzi yo basi bayebi toyebi ke po entrer wo ekota boy fo mutu tela kota sénateur azokota Tambwe Mwambazo kende tala zo ningisa mabundu kuna bazotika bakiti na bango parce que faut bavanda ceux qui bakoti par respect batelemi bapesi mbote mais ne pas le prendre les sénateurs vivants sortant oyo ceux qui nini boya na ye mbangu boye bozo kata non eza pasi bona bino eza musala malamu te bozo sala il faut aider peuple congolais toza pena tina na bino te parce que tosi to miyebela ebele omoni constitution wana obino bobimisa eza na ba makambo ebele totanga kango tokomi otanga ngo koleka na bible
Oui, tokomi mboka na biso balambi biso mingi. Et maintenant là ndenge état de droit et boy tokomi otanga ngo comme Bible chaque moment tozo tanga poto yeba ke otanga ba obimisa lika motion ba obimisa lika mo biso tokoyeba ke ezabo mayeba ko sa biso ezali soso te. Oui. On la fongoli misu. Les directeurs de cabinet, conseillers administratifs, de ministre de la Santé, selon les sources et sur impulsion du ministre, qui l'ont été arrêtés dans le cas du dossier relatif de l'achat de véhicules utilisés par les ripostes contre le pandémie Covid-19. Oui, madame, ngai batwana nyonso ko bandaka na mukonzi na bango. Ti na senae bango fo bakanga bango. Oui, ba aider peuple congolais te, ba aider président de la République te. Ministre wana ya santé soki eteni wana bakanga bakokanga babenga bango nyonso bakendo samba. Oui, après ça bango, mais biso yepe faut ba interpeller. So comme tourna ya sala nini akende. Tango akende so sambi ka sali problème te na sa bango tout moment. So ki o sambi ne to comme na état de droit boyo sambi yo zano na likambute babimisi yo. Bino boko vandi sa peuple congolais boy na moment moko boy yebi vérité. Hein? Je ne comprends pas. Ce qui ozo ka salaire na yo, o lesi bana na yo futeli bango classe. Ça ne suffit pas. Il faut que la population mobimba likolo ya ba projet ton d'abord so baba mituka bosala boy. Ce n'est pas du tout bien. Nga mutu na lobo na sala kawapi. Mais nazo vivre. 18 ans nyonso ya pasio to vandi kaka na Kongo wa. Na kote ka mapa na nga na teki mwa mais wana nyonso nazo zo wana. Mais so ba pesi nga musala le loi ta $200. Na oyeba ko gerango. Ezate ba yebisanga to punir to fina président to fina eloko moko boye après to ya ko bimisa mwa mbongo moko muke pona ko sala nango makambo moko boye. Tu ne vois pas que ça bien te vraiment. Bino boye bi bien makambo bando lekana pendant moment ya coronavirus. Mais bozoti kaka peuple souffrir botika boy bozolia bambongo bozo sala boy bino fo balande la bino kaka po bino nde bokitisi pe mingi bidia mboka na biso likolo babuzo bala bino na ba résident na bino alukuta ba information na bino alukuta bozo ya na ngwana bozala ki sur bato bandolo bana ba hôpital tozondi mate na moment wana bato ba lo bato zondi mate bia bato wana boy mais maintenant là tant to comme na moment so accéder ba directeur na pourquoi so ba somba keza tante ba mbongo ba suite bolo ba kezali pesi bien million bolo ba kezali bozoli bango bali mbongo na musala na bango ba kosamba oya kosamba longi abimi wazate makala ba obongisanga lisusu ba obakisa ba ucho bakisa kutu ba split kuna. Les délégations du ministre de la Défense échappaient à un crash. Il était en séjour en est du pays. Togorozoma maloba par rapport à crash oyo ya délégation ya ministre ya défense ba yo échapper. Mama, biso boyebi bien ke balukela bato liwa na mboko yo. Makambo ya crash ya Kinshasa ou bien ya RDC tokolobela ngote po ba konzi na ngo to sito yebi bino. Mais tout le monde est président, il va qu'à Goma, mais tout le monde est moi bandeko ba président qui ba président boso pe toyoka ki essayer ko la semaine passée et que avion pe sala ko sala moi ba dlo moi. Maman, esa ba non, eta ba avion na biso ezalaka bien. Tellement ezana ba spero basi ba sala makambo na ba bongama. Mama grâce sala so moni grâce sala ba mususu ba kufa ba mususu ba biki. Oyo otaki osalema boyebi to monaka bango batambolaka ti lelo bazana ba jeune bango basalaka ndenge eza wana tozoyebisa bino pour le moment à moins que Félix atikaki ndako mboka oyo ka ndenge ezalaki mais ye moko tango ayaki sacrifier yango vraiment na maboko ya Nzambe. Nayebi ke nyonso koya ya na gauche ya na droite eza lisusu na tina mon côté ou bien sala nini te omoni ke batante yango esimbi te quand même bato bakomi bazongi. C'est pour vous dire que Azaya Nzambe yo tango koyana ba moto no amike wana boko kate RDC boye bango bien que za déjà Nzambe yo ato bongisi na ndaku na yo na mwasi no na bana na yo suka ebima libanda tokolobela ngo ka ndenge tozoloba boye. J'espère que na répondre bango madame Sephora. Oui, bande kona biso nyonso baza na kati ya koboya baza na
raison, bah monsieur bazana raison. Parce que sur le côté 4, il y a président AI. Qu'est-ce que président AI azana kati ya kosala na place azawana? J'espère pas que bokozalana ba doute, bokozalana ba haine, bokozalana ba problème moboy. Aza président AI a parti bokozela kaka bondimi lolenga zali wana pour le moment. Tozela ce qui élection ekoya. Nde boko loba ba nini na bino. Mais tant avant que oloba mabe pona ye, il faut okota oyeba pourquoi si sikoyo azana kati ko jouer ka rôle il y a président AI. C'est ça madame Sephora. Combattant tout le monde, j'espère que Basiliki ebele Basiliki na makambo président autre sala mais eza yango te boko ekokomisa bino na niveau ya ko tumbaka ko salaka ba vidéo dur de n'importe quoi non. Mutozo sepela pour le moment zate mutozo vivre mieux ko le kabaninga na bitumba otobunda o batu ba peuple congolais abunda pona azo 100% congolais. Ezana no mbilinga kandenge bino moko bozomona ngwana eza mbilinga na bakote nyonso président AI akozala wana comme président ya parti mais makambo azosala pusana pembeni solola na yaza muto ayokaka c'est ça madame Sephora ayo oui, biso bilan na biso toko betango sikoyo te parce que biso tozana na bolingo ya le peuple d'abord. Pour le moment le peuple d'abord wana misala na ngona no ebandi omonana te, nano ebandi salema te. Mais nazana regret mingi pona bato baza pembeni ya mkonzi ya mboka, lokola ba conseiller 2 ans yango baza kuna. Tozo mona eloko moko ya malonga o bazana kati ya kosala ou bien ya kolobela mkonzi ya mboka te. Biso ka ndengo mona ka totambolaka ba président Gilles ba parlement debout to lembi parce que to monike mokonzi na biso azana nu na kati ya ba action ya misala zo sala. Notre président Félix Tshisekedi, le président du peuple congolais, président Yabana Mboka Nyonso Bazobenga Maba 100% congolais. Nano Abanyosa la Msalate, Azana Katia ba action. En fait, Bazana Katia ko kundana no mabulu oyo régime sortant ba timbolaki. Oui, mais vous les conseillers de président, les conseillers oyo ba outi j'espère au baouti par-ci par-là wana. Bozo sala nini. Bovandi kuna bozo il y a 2 ans yango. Et le robo sala eye banate. C'est toujours le petit peuple là. C'est toujours le parlement debout bazana kati akotambola ka koluba ko so ba information obino kutu bozo ko kopesa te. Bokomi okendo vanda ndenge président Gilles Alobi bokomi okendo vanda na GB bo melaka bo vanda na Wileri ba place na bino bo melaka tout wana batu ba yebi ke bango bazo mela awa bazo vanda ce n'est pas bien. Eza bien te madame Sephora bo aider mukonzi ya mboka na kosala msala sinon bino bozala kola ba batu mo boye manda esili balongoli bino soit avant coup manda fo balongola bino bazo oui ba changer bango parce que bazo travailler te Batwana ba combattant bazo se retrouver te batu ba loba loba ndenge bazo lobwana on n'a pas même besoin de ya ko se retrouver kana makambo ebele mais juste ko aider mkonzi ya mboka na makambo ya bien ko la kisaye boyeboy ba information mususu zo utaka libanda ndezo kota kaka bato batelema bomona bango ba melaka jamba wana babaza batu pamba wana mais bango kaka ndete zo continuer lit na biso ici la te et ko si la ti président robanda ba travaux na ye tellement azana na ba action ya misala boy tokotika ngote toko bunda parce que oyeba bien que parti des personnes ezalaka lisusu ka parti ya batu songolo boy et comme parti ya république Congolais nyonso zo linga kaka à soutenir Félix. Parti du peuple à soutenir Félix parce que ça 100% congolais moi na quartier il faut qu'on soutenir ye poto kende liboso j'espère que na répondre à la question. Tout le monde a rentré scolaire et les autres salles ils ont lancé calamité ah wale donc to kokozo mama loba parce que rentrons tous les comme on a kimia donc éviter moi ndenge za la pena rentrée scolaire et yo kana vraiment non madame pour la rentrée scolaire pour la ngaipe na kosenga ba konzi o bazota la makambo a classe vaut mieux to banda classe en en janvier parce que so bana babandi ta classe en janvier madame Sephora et ko sila na mois oyo et sila ka au moins ba 9e mois wana et sili nango et nini
Komi boulou yeke bati kango ele kato bandata classe en janvier parce que bana so batangi na janvier ti na 6e mois 7e mois ba ke congé normal parce que pour le moment boyebi bien to uti na moment difficile ya coronavirus oyo to kwei bambongo ya te to te kate biloko ezate pe to te kate po chinois na bandoti nda mwa biloko to somba su biloko ya Chine yaka ekomi ba prix ya komata to te kate ba parents ba ko sala rentrée scolaire normale te en fait makambo boyebi biso makambo ba école privée oyo kozala nango ba école catholique ou bien oyo ani ya l'état e kozala nango gratuit wana papa na oyebi bien que na école moko bango baza na poste ya 200 élèves seulement bazozwa mbongo au moins il y a 500 élèves. Au moins 500 élèves. Et après, vous faites une roquette. Et après, vous faites la 200 et les 300 on a besoin de la parents fait bon on a bangoté, vous tika kabana na bango basala nini? Baki le bongo bambongo wana bozi bochana bakosi bolobino parce que ça gratuit to ça bambongo boye pour na kosala boye c'est normal vraiment. C'est normal mo kontinue bozota le lection makambo bana classe. Bolandela batu wana bazosenga bana bambongo bazosala boye ça bien te. Quand c'est gratuit c'est gratuit. Quand c'est payant on paye seulement. Et c'est que nous avons 500 élèves, 200 élèves, on fait 500 élèves, on peut faire $20, depuis quand? Banda to bando tanga. Inscription za la gâté za la café ya e bozo comme ça ga mwana. Au peut sinon faire ka ya fourniture wana esili et puis makamusu sezolanda na skema wana comme yolanda ka ba compte ya ngwana mais awe comme avant comme ça mwana pesa mbongo. Po ba yebi ke bazana posa mbongo parce que c'est gratuit. Mais eza bien te pona makambo wana na mboka na biso tamu ko ya mboka zoluka kimia ekota bino pe boye de biso baba ministre wana boye de biso bozala pe bolandelaka bolo bakama kambo tikala na minoko na bino te na mingongo na bino te mais bolandelaka aussi réserve échange peut chiquer ezala ki na 834,52 millions tout le monde comme na 730,77 millions to kozwa moi maloba par rapport ya oui, c'est normal, madame Sephora. Il faut comme un bongo et qui t'a makambo zonga. Parce que rien ne marche. À cause il y a tellement toza la kalkola ba abonné à ba monnaie étrangère wana. Mais bon wana po et qui t'a payé makambo nyoso ça la zonga normal président. Bato ba ceux qui ba gouverneur ya banque. Deo gracias. Na lobby mukonzi na ngai. Et des biso zongisela biso ba petite coupure ba monnaie ya mike wana tambonga mabende ezonga parce que Brazzaville jusqu'aujourd'hui bazo vivre na mbonga mabende pas président de la République Félix Tshisekedi omoni Brazzaville mukonzi na ngai tilelo mbongo na mike ezakaka tilelo bango pe kuna bazalaka na 5,000 francs CFA bazalaka na 10,000 francs CFA bazalaka na 20,000 francs CFA yango te échanger monnaie na bango 5,000 francs tomoni ezongi en circulation. C'est ce que je dis bango bazo lo batang bazo bimisa ba billet minene na mboka na biso yango ba petite billet ya mike wana ezobunga mais ce n'est pas normal qu'il faut ebunga. On se comprend il faut bino bato banque bo bimisa kango kaka ebele partout ba billet minene ezali ba 20 wana ba 10 wana ezali partout. Pourquoi ba mbongo wana soki ya mike wana ya mabende eza na Brazzaville tilelo esomba eloko esomba lipa tilelo. Ndenge président Félix Tshisekedi ozongi oza mwana mboka oza président oto sepene mingi na yebi ke yo moko ozalaki libando yebi ke nini ezosala ke bambongo na biso e mataka bambongo na biso biloko na mo ebunga ke bunga ko yebi yango bien zongisela biso ba petite coupure wana ezonga po mboka na biso
to ede yo pe po osala musala no malamu posa na biso ezande osala musala malamu ozongisa oyo ba papa bakunda ozongisa oyo ba président sortant bakunda ozongisa oyo ba papa Mobutu bakunda mais yo sekwisa yango parce que so sekwisi yasika ezalaka te kaka ya kalawana nde esalaka yasika nde epesaka yango mpe mwa makasi zwa bizaleli ya kalawana sangisa na yasika epesa biso eloko moko mbongo na biso ezwa valeur dollar ekita pour peuple congolais à se retrouver. Chité na moi question au topé motuna oyo ya koyeba esika VK zali parce que ba réunion ya ko salama parce que comme ça bazali mawatu azali na makala to azali na hôpital to pe akibaki wapi to kozwa mo maloba par rapport ya VK esika zwami. Bande konanga na yebisaka bino tout moment que naza mieux placé pour na kopesa bino ba information o eza ya vrai soki oyo ki Black Diva alobina lute ke VK akimi ou bien VK za quelque part moko boy yazala sous na prison te azala na hôpital te yeba bien que Black Diva zo confirmer que VK azali awa azana kin azana centre nganda en face ya cimetière ya Kitambo VK azakuna aza malade azakuna na kati ya nini wana na kati ya hôpital wana centre nganda VK aza wana bomitungisa te bolela lela trop te na yebi ke VK azali akimi prison te akimi hôpital te aza na hôpital. Merci beaucoup na bana mboka parce que bozo mitungisa mingi VK soki akimi ake wapi mwana mboka mot de la fin puis pour na bato baza poso kota contact na bosande naza na posa ya kopesa bino nyonso mbote ka ndenge bomesana kolandanga surtout bino batu botungisaka nga mingi Paris ebomingai na pesi bino mbote balandi ya tindika TV o balinga koyoka voix ya la Black Diva mwasi ya maele na pesi bino mbote bino nyonso boza na États-Unis Richard Mwamba na pesi yombote na pesi Alain Bolela oyo amibengaka mingi président Trump congolais na yebi koza na kino bon séjour à Kinshasa mwana mboka ya solo na pesi yo bambote nazo pesa ba petit na moko mibale ba petit moko na tindaka Jérémy ba nyonso baza ba Jérémy je ne sais pas na pesa bino ndenge nini na pesi bino mbote na pesi mbote na bébé Joyce bonne guérison à papa Soleil place Ozali na pesi mbote na John Bijano petit na ngai talaka yo licencié na ngai na pesi mbote na Chako mwana maele yeso asimbi bilili yenda akotisaka nga na poto akotisaka nga partout na bandako na bino sans permission nazo pesa pe merci mingi po bayebi balobi muto penza yambaka yo na ndako na ye il faut pesa ka ye merci mingi po pesa koma ya komela po sans ye bino bolinga boyeba ngai te na pesi mingi merci na Sephora mwasi ya maele aza mwana nanga parce que talaka maman pasi quelque part maman na ye maman na ngai na pesi mingi mbote na maman Petroni place aux na réception na pressing M17 bilamba tenzulu ki yaka pe nango na bwaki libanga yaka nango en face à hôpital Bondeko wana kota bakosale lwango na prix moko normal na sepeli madame Sephora na sepeli na balandi nyonso mimi na pesi yombote tout le monde je vous aime bakombo na kangi nyonso te contact ezaka oboyebi yo soza muto asika olandi tindika il faut s'abonner massivement pour esala la Black PSNgo c'est 081 48 52 726 j'espère que bakangi ou bien na bandela Chako 081 48 52 726 bayo internet to comme vraiment na suka émission na biso la Black Diva na ko souhaiter ba bonne guérison na papa de ma part fidèle internet to vraiment na suka émission na biso bandeko oyo bazuli baku ya kolanda biso na kati ya tindika télévision ameka ko partager basango oyo na mususu asili ko zwa tante pour na kolanda et ko sala vraiment malamu na bosa télécommandant Patrick Boulabula depuis Paris chaque caméraman na ngai yo azala toujours na pe na bosa nyote Mike Luzana papa non monte pe na bosa nyote donc fidèle internaute tout le monde a vraiment l'embarrassement tolobi bye bye.